na balandi ya Vuvam télévision totonzi bino vraiment botonzi na confiance oyo bozali kosala etando ya bulamusi baindo na pongi biso na bino tokutanaka awa na émission toyeba ba commune na biso botonzi lisusu bino botonzi pe to souhaiter bino bolandi bolamu manaka na bino ya toyeba ba commune na biso tobandaki na commune ya Bumbu. C'est une historique à commune à Bumbu. To kota ki vraiment na bozindo pona kotalisa bino ba balabala ya minene topé ba direction. Oyo ezo formé entièreté ya commune ya Bumbu. Totalisa ki bino ba balabala ya minene tolobaki balabala ya Shaba, tolobaki balabala ya Matapol, balabala ya Makibibi o bino bobenga kapa abi d'appellation balabala Tamaki. Tolobaki lisusu avenue de la Libération ex 24 novembre. Totalisa ki boye balabala Shaba na commune ya Bumbu e bandi na avenue Kwilu kino na avenue Masengi. Kasi direction ya Shaba ezaka na commune ya Bumbu te elekeli ba différentes communes mususu pona lelo lokwa to kolobela commune ya Bumbu nde to bandi yango bisika yango e bandi na avenue Kwilu kino na avenue Masengi. Kombo Shaba ezali na langue Swahili oyo elimboli ete Pouvre ezali matière première topé minerai oyo ezali na mboka na biso kasi kombo Shaba babengaki yango lisusu na moko ya ba province na biso province ya Katanga na période ya président Mobutu na deuxième république kasi lelo province ya Katanga ezali lisusu province ya Katanga te na monnaie na yango ezali kokabwa na ezali subdivisé na 4 provinces province ya Tanganyika Olomami Lualaba pe o Katanga. Total sa kibino lisusu direction ya Matapol. Matapol ezali balabala ya monene pe kaka na kati ya commune ya Bumbu oyo ebandi na avenue Loya kino na avenue Tatamena. Matapol pona nini? Pona ko immortaliser ancien bourgmestre de la période dans la bande ba haut commissaire des zones. Pona ko immortaliser ye akambaki commune ya Bumbu na kombo na ye na bolai na yango Nyoso kombo na yezalaki mata mingi Paul pena bokuse bakataka mata Paul akambaki commune ya Bumbu ko banda 1977 kino 1980 nde tolobaki lisusu direction ya Makibibi o bino na banda ko bengaka direction ya Tamaki par habit d'appellation pona nini po ete Tamaki azali un commerçant oyo homme d'affaires oyo qui azali na ndako na ye na avenue Landwana juste na direction wana ya Makibibi bisika yango ezali atianda kuna ya monene atekaka ba pièce de rechange kasi par habit d'appellation batu lokola bande ko ya kuna mingi tikanga na Tamaki ale direction wana pe elati kombo ya Tamaki même direction wana tolobaki ezali na ba ebengeli mibale ko banda avenue Mafuta kino kokoma na avenue Ngeba babenga ngo Tamaki komanda avenue Ngeba kino kokoma na avenue Kimvidi bazobenga ngo direction ya Dingi donc même direction ezo porter deux combos alors que deux combos wana nyonso ezali ba combo ya direction wana te kombo na yango ezali direction ya Makibibi azalaki nani totalisa kino azalaki ancien femme politicienne Ufa azali susu na bomoité pe azalaki ancien commissaire des zones ya commune ya Selembao na tango oyo wapi commune ya Bumbu ezalaki na nesika te ya administration de sika yango ezaleli bazalaki na ko dépendre na commune ya Selembao nde Makibibi a dirigeaki commune wana direction ya Makibibi e bandi na avenue Mafuta kino na avenue Kimvidi tolobaki lisusu pona bino direction ya avenue de la Libération oyo ezali avenue ekaboli commune ya Bumbu na commune ya Selembao ebengamaki avenue de la Libération uta na 3e république na période ya président Laurent Désiré Kabila wana ezalaki ba direction otasaki bino na mbala eleki kasi lelo toye kolobela lisusu yango ba direction oyo etikalaki pona kokokisa entièreté na yango mobimba commune ya Bumbu ezali na 9 directions c'est qui nous dit 4 directions pe lelo toye kobakisa 5 directions oyo etikalaki to kolobela direction ya Elingesa Asosa Birmanie Gambela pe Sayo balandi ya Vuvam télévision pana to tikotalisa bino ezali rappel ya émission passée kasi pona lelo to kolobela 5 directions oyo etikalaki tokutanaki pe na bavandi ya ba direction yango to solaki na bango bandimaki koloba na micro ya Vuvam télévision tolanda mbote papa. Oui, mbote maman. Papa tokoyeba kombo nanyo? Kombo nanga papa Mavinga.
Ok, ba mavinga tokoki koyeba awa toza wapi? Aga vene mwemi. Na commune nini? Na commune ya Bumbu. Ok. Pa mavinga okoza na likanisi commune ya Bumbu ekoza na combien de direction? En tout cas commune ya Bumbu na kota na ngoboye, eza ba disons moi belime, na kota bango, toza na Sosa, toza na Shaba, toza Yeso Bimani, Okiti Boye, oya Yeso Mata Paul, apo ya Yeso Tamage. Ok. Ne commune ya Bumbu disons ngona oyo ibani na kati ya zina kisasa. Ok. Pa mavinga okoza na likanisi kombo ya Asosa to Birmanie elakisi nini? Bon. Eza kombo mututo, eza ka kombo bapesa. Bon, kota na yango boye na bokebi nyonso bakombo wana nyonso meki bakombo ya bato ta babiso na bota mite. So ozi Asosa me kombo ya Tamage eza kombo ya direction ya mutu. Bato bazalaki ba bikolo oyo bakaki bakome ba direction wana. Ata ozi Mata po eza kombo mutu, yo Tamage eza kombo mutu abi en vie. So ozi be Bimani meme Asosa Shaba ya kombo ya bato. Me ndenge babenga Robe Gambela. Ezaki Wenzete me eza kombo ya bato babunda bitumba ya ancien base combattant nde bakombo na bango yango wana itela ko l'éternellement nde bakombo na bango yango wana babenga bakombo Robe Gambela Asosa nde bakombo ya bato. Ok, pa mavinga koza na likanisi en direction ya Sosa ebandi wapi esuki wapi? Pe Birmanie ebandi wapi esuki wapi? Sosa soko tano bena bokebi nyonso na tuka ebandi na triomphale. Même Shaba ebandi triomphale l'enseignement soko ozi Asosa elekana ti Wileri ne Asosa soko ozi Bimani ebandi kaka ozongo kaka na bokebi kaka na enseignement na triomphale ne eza Sosa yango wana. Na commune ya Bumbu esuki ti wapi direction ya Birmanie? Donc Asosa Bimani Shaba esuki tina dieso ya nani ya dieso ya nani ya Mbote papa. Ouais, mbote. Ok papa, émission toyeba ba commune na biso na Vam télévision. Tokoyo koyeba kombo na onani? Mon kombo na ngai monsieur Jean-Marie Komo. Ok papa Jean-Marie Komo. Ok papa Komo, biso tosepeli kaka papa Komo. Tokoyo koyeba awa toza wapi? Awa tozali na direction Gambela. Na commune nini? Commune ya Bumbu. Ok papa Komo, bokoza na mwa idée ya quelques directions eza na commune ya Bumbu? Oui. Tozali na d'abord tozana no elengesa eza une partie eza na Makala, une partie eza na Bumbu. Po to bandeli wana. Ok. Donc soko longo elengesa to na direction deuxième direction eli Gambela. Oui. Gambela yango sala to sa l'émission yo. Oui. Gambela après Gambela tozali na Shaba, tozali na Asosa, tozali na Birmanie, tozali na Sayo. Donc voilà la direction oyo eza na Bumbu ya mana. Pardon na bosani pour chiter le 24 aussi eza une partie eza na Bumbu et une partie eza na Sebandal Selembao. Voilà. Ok, merci papa Komoto bandara na oyo tozaleli. Direction ya Gambela awa ebandi wapi pe suki wapi? Bon, direction Gambela bandi na juste na ND3. Ok. Bandi na ND3 na Kasavu. Bandi wana ti eleki marché Gambela. Marché Gambela, dans le marché Gambela, on a retrouvé maison des anciens combattants. Donc, bateau Babunda guerre à 40-45. Le mot Gambela aussi, ils ont mon abisoté, ils ont combo abisoté, ils ont combo outil kaka à côté kuna, c'est-à-dire outil Éthiopie. Parce que ndenge bakena osala ba guerre wana tozala kwa na direction Gambela, Asosa, Sayo, Birmanie, ils ont ba combo outil libanda kuna. Voilà. Ok, papa Komo, ka émission to baba komi na biso etonzi bino botonzi mingi. Merci beaucoup. C'est venu. Merci na ba question na bino. Merci beaucoup. Mbote mama. Mama bolimbisi mwa muke tokotungisa bino na kati ya musana na bino toza émission to baba komi na biso na Vam télévision tokoyo koyeba kombo no nani mama? Kombo na mama Del. Ok, mama Del awa toza wapi? Toza na pays mafuta Asosa Birmanie na katikati na commune ya Bumbu. Ok, mama Adel. Koza na mwa likanisi mama Adel commune ya Bumbu koza na ba direction boni. Bon, commune ya Bumbu eza na ba direction de. Eza ba direction de, c'est tout va na plan de. Na mwa ndambo oyo yebi. Na mwa ndambo na yebi
toza na 24, toza na Sayo, toza na Birmanie, toza na Sosa, toza na Shaba, toza na direction Ghana. Ok, Maman Adèle, lokola bino boza na Birmanie Sosa na profiter na mekotuna. Direction ya Birmanie na commune ya Bumbu ebandi wapi pe suki wapi? Direction ya pardon, commune ya Bumbu. Direction ya Birmanie na commune ya Bumbu. Ya Birmanie na commune ya Bumbu ebandi na elle eza Bumbu. Elle wana eza ngingiri deje bandi. Na ndenga boye côté to na manifeste. Ok, en tout cas, bon, à Sosa. À Sosa, pendeng moko. Ah, ok, d'ailleurs, na kuilu et ceux qui na manifeste. Ok, Maman Adèle, moi, moutouni susu moukie. Pour Annie, nous, quand on a les candidates, nous avons bien un Birmanie, toi, à Sosa. Bon, quand on a peine na likanisi, nous avons bien un Birmanie, toi, à Sosa, wana likanisi zati. Na yoka liso na ngote, mais juste kaka venu au biso to fandi, ndé na zana image nenge mama esika ngalobi. Tant bazwaka veni oyo mutazalaka chef du quartier zalaka papa mwana obenga ye mafuta kizola omoni ezali mafuta kizola yango esali ke aveni etika na koma mafuta yango tobenga yango mafuta ekolo nango azalaki mafuta kizola. Ok, ando mafuta kizola azalaki parmi ba premier habitant oyo afandaki na veni oyo. En tout cas, Maman Adèle, émission to baba commune na biso etondi bino pena botondi mingi. Mbote papa. Oui, mbote maman. Ah papa, émission to baba commune na biso vous voir mu télévision to ko yeba kombo na onani. Comment on a monsieur Bionique? Ok, monsieur Bionique, awa toza wapi yo? Oui, toza juste na direction ya Birmanie na commune ya Bumbu, Kwazima Lubaki na Birmanie. Ok, papa Bionique, est-ce que koza la moi likanisi Bumbu eza na combien de direction? Bumbu eza ba direction belé, toza na direction Gambela, toza na Sosa, toza na Shaba, toza na Birmanie, toza na Sayo, toza na Matapol, toza na Tamak. La direction eza belé vraiment na kati ya commune. Ok, papa Bionique, otangeli biso Sayo, Matapol, Birmanie ainsi de suite. Le quoi toi na Birmanie to na Birmanie. Pona ni ba benga en combo Birmanie. Oui, ba benga en combo Birmanie, Birmanie eza ba moni Bumbu tango esalamaki. Je vois qui plus mingi en sanda soana ba ancien combattant. Ba bunda bitumba 40 à 45. Ba koko na biso ba kene ko bunda. Ba vilo ba récupérer ki na bitumba wana. Tant ba ye belge loko amona ki nenga o remercier bango te. Nde ayi ko pesa bango site o nyonso Bumbu ezaka na kombo ya sangolo zako. Donc ezaka ndengo wana nde ba yi ko zo ba direction o ba pesa na kombo ba quartier to ba komba ville o ba récupérer ki na bitumba wana 40 à 45. Et parmi la direction ni ba pesa ba kombo na bango. Neti direction toza direction Birmanie, toza direction Sayo, toza la Gambela, toza la Khartoum, dans la direction na nyonso, ezaki bongo ba sika ba koko la biso ba resisaki bitumba, nde ba ki ko pesa ba quartier wana. OK, papa Bionique, Birmanie na commune ya Bumbu ebandi wapi esuki wapi? Na kati ya commune ya Bumbu, Birmanie bandi na avenue Kwilu. Parce que Kwilu eza séparateur ya Ngiringiri na Bumbu. Donc na ngambo ya gauche eza bongo Ngiringiri, na ngambo ya droite eza nde biso Bumbu. Pe suki na avenue Kivudi. OK, en tout cas merci beaucoup papa Bionique. Émission to baba commune na biso na Vam télévision totondi bino pena botondi mingi. Oui, merci maman, merci beaucoup. Balandi ya Vam télévision totondi na botondi na baye oyo bandimaki koloba na micro ya Vam télévision tolobi direction ya Elengesa. Boki papa na ndenga lobi direction Elengesa o ya yebi kasi biso awa toye lisusu kobungisa yango aveni wana Elengesa ezali aveni obomonaka eza na makadam toyebi te na émission oyo elekaki totalisaki bino tozalaki pe sur place na aveni wana Elengesa totalisaki bino ezali aveni oyo ekaboli commune ya Bumbu na commune ya Makala etangami pe moko ya ba direction na kati ya commune ya Bumbu na kati ya commune ya Bumbu aveni Elengesa ebandi na avenue Kwilu kino na avenue Kivudi balabala wana Elengesa et traverser ba commune moi ebele commune ya Ngiringiri commune ya Kalamu commune ya Kasavubu pe yemoko commune ya Bumbu kasi Elengesa kombo wana euti wapi kombo Elengesa ezali kombo ya moko ya balanga nzembo oyo bayembaki na période owapi ba négociation ya indépendance ezalaki na Belgique.
akendaki na balanga nzembo sambo 7 musiciens oyo bakendaki na Belgique pour ko négocier ko accompagner ba politiciens oyokana na ba colon belge pour koluka indépendance na biso avini elengesa na molai na yango mobimba ezali na 6 km ezali moko ya babalabala vraiment ya minene bango bakendaki kuna na ba négociation pour kombela biso loyembo oyo toyembaka indépendance tcha donc bazalaki bango moko te bazalaki na balanga nzembo mosusu nde totanisaki bino bazalaki sambo entre autres totangi Joseph Kabasele Chamala alias oyo bino bobengaka oyo ayebani communément na kombo ya Grand Calais bazalaki na Victor Longomba basengele lokuli oyo bobengaka Vicky Longomba Charles Mwamba alias de Chomongala ayebani na kombo wana mingi Nicolas Kasanda wa Mikala ya Docteur Nico oyebi vraiment malamu Roger Izeidi Monko ya pe Mwango Armando alias oboyebi mingi na kombo ya Brazos kasi toyeba boye Petit Pierre elengesa azali na bomoite atika biso uta na 2024 le 29 juin na âge ya 83 ans kasi yambo ete akufa na 2021 bazalaki récompensé et pas il y a un ancien ministre ya culture et art dans Zaki loko la considéré le patrimoine culturel ya mboka na biso na musée national oyo ezali na Lingwala wana esalemaki na 2021 direction elengesa ezali kombo ya mobimba na yango mobimba ya tata wana totangeli bino azali musicien kombo na ye ezali Yantula Bobina elengesa baki mingi na kombo ya Petit Pierre baye bofandaka na venir elengesa bofandaka wana bobengaka na za direction elengesa oyebi te elengesa la kisi nini lelo vom télévision eki kokundolela bino histoire pona kotalisa bino bo yeba direction ya Gambela ezali pe moko ya ba direction ya minene na kati ya commune ya Bumbu ebandi yango bisika yango ebandeli traverser moi ba commune ebele commune ya Kasavubu commune ya Makala commune ya Kalamu commune ya Njiringiri na commune ya Bumbu direction Gambela ebandi na avenue Kivwidi pe et Suki na avenue Luyeye pona nini kombo Gambela leti na émission toyeba ba commune na biso balandi ya vuva mu télévision Gambela ezali moko ya ba ville ya côte Ouest na mboka Éthiopie. Kasi koma ki a lolenge kani po ezali ville na mboka Éthiopie ba pesi yango kombo direction awa na mboka na biso na période ya deuxième guerre mondiale oyo ezwaki mibu kotoyoko kama libwa na tukuminei kino na mobu kotoyoko kama libwa na tukuminei na mitano na bokambemi ya bakolo belge yambo ya lipanda ba soda ya liboki ya ba congolais ba kendaki obunda na mboka Éthiopie na ba italien ya force fasciste ba kendaki kuna pona ko accompagner ba colon belge donc bitumba ebane ko concerner bisoté mais tellement na période wana biso ba congolais tozalaki na bokonzi te tozalaki indépendant te ndelo kwa tozalaki na bokambemi ya ba colon bango bazalaki na bitumba ya kowela na bamboka na période ya guerre mondiale nde bazwi basoda na biso batindi bango kuna na Éthiopie po bakende kobunda na ba force fasciste nde totalisi bino ya Mussolini na mboka Éthiopie babengaki yango bataille ya Asosa Gambela pe sayo kolandela ba ville oyo basoda na biso bazwaki na bitumba wana so bakendaki kaka ko renforcer ba colon kasi bayango ebandaki uta le 6 mars kino le 3 juillet 1941 kolekela na mboka Soudan ba congolais bakotaki na mboka Éthiopie bakendaki kuna babundaki na ba italien pe bango balongaki badimaki vraiment na longonia nyonso kasi sima ya bitumba wana biso nyonso toyebi ete après bitumba bilan ezalaka bato bakufaki bato mosusu babungaki bato mosusu bazokaki ata ko ba italien bazalaki ebele kasi basoda na biso ya ba congolais balongaki kobotola ville wana ya Gambela pe bilan ezalaki boye 42 soldats congolais bakufaki babongisaki bomoi na bango 5 soldats congolais babungaki kaka bakendaki porteux disparu pe 193 soldats congolais bazwaki bapota pe babelaki
na tina ya kokanisa mayewana ndenge bango ba belge bamonaki ete batindaki bato na bango bakeye kobunda bazwelaki bango ville wana ya Gambela nde baye bazwi bapesi balabala oyo wana ya monene tozokolobela na kombo ya Gambela. Kasi kombo wana ya Gambela epesami kaka na ville province ya Kinshasa te. Na Farage na province orientale ezali na statue to pe babengi yango pyramide à 3 faces. Batia kombo ya Gambela, batia kombo ya ville ya Sayo, batia kombo ya Sosa nde talisino babengi yango bataille ya Gambela à Sosa Sayo. Ba ville oyo ba congolais bakendaki kobotola tolobi na direction ya Gambela. Awa pe toyeba ete na ville province ya Kinshasa ezali na marché moko monene babengaka yango na kombo ya Gambela. Na Lubumbashi ezali pe lisusu na avenue Gambela. Donc bango bamonaki pona bango pona kobungisa histoire te bazwi bakombo ya baville wana batie na mboka na biso to kolobela lisusu direction ya Asosa. Asosa pe lokola ezali kaka ville oyo ba congolais basoda congolais bakendaki kobotola kuna na mboka Ethiopie kobunda pona ba colon. Kasi Asosa ezali ville oyo ebengami na kombo ya Agoldi na mboka Ethiopie na est. Ville yango ezali pe na aéroport na kombo wana. Yango lokola Gambela ville ya Sosa ebakisami na ba ville oyo nde totalisi bino ete oyo basoda congolais ba botolaki pe basoda congolais bayaki bazwaki ba ville wana bazwaki bakangaki ba italien bakangaki 7000 italiens na ba matériel important ba minduki ba biloko na bango nyonso bazalaki nango bapesaki yango epai ya vice-roi ya Ethiopie na kombo ya Pietro Gazera. Tosimba pe toyeba boya na tango wana basoda congolais bazwaki mitindo kaka nde toloba epai ya ba colon belge. La période wana gouverneur général ezalaki Pierre Kimar Siende Mutu apesaki bango mitindo wana. Direction ya Sosa na commune ya Bumbu ebandi na avenue Kwilu pe suki na avenue ki Vwidi. Tokota sikoyo na direction Birmanie nde tutasi bino. Direction Birmanie kombo Birmanie ba bengi yango lisusu Myanmar. Ezali mboka oyo ezali na mabele ya Asie. Ezali mboka oyo ezali na sud-est ya Asie. Pe ezali na ba frontière ya bamboka lokola Chine na Inde na nord, Laos na est, Thaïlande na sud pe Bangladesh na ouest. Lulenge kani kombo Birmanie ekoti awa na mboka na biso. Kaka na kati ya bitumba wana, kaka na kati ya kowelana nde basoda congolais babelaki. Bakomaki na posa ya baminganga oyo bakoya soigner bango neto ebiki na guerre bato bakendaka na ba médecin na ba journaliste na ba reporter dans na bato nyonso sikoyo bango to bakomaki na ville ya Birmanie babelaki nde sikoyo ba médecin congolais balongwaki na bazalaki délégué epai ya ba colon belge kuna pona kosunga basoda oyo babelaki basoda ya force publique pe lisusu atako babelaki mais bango balongaki kaka donc bazali kaka makasi bande kaka ko longa pona ko sukisa ba direction ya Bumbu na Bolaine yango de tesaki bino ezali 9 pe ya suka otokolobela lelo ezali direction ya Sayo. Sayo lokola Birmanie, Sayo lokola Gambela, Sayo lokola Asosa. Direction ya Sayo ville Sayo ezali mboka oyo ezwami na est ya Ethiopie. Na lelo babengi yango Dembidolo. Mboka wana ibenga masusu na kombo ya Sayo te. Na commune ya Bumbu direction ya Sayo e bandi na avenue Mafuta pe keko suka na avenue Luyeye. Kasi yango moka wana direction ya Sayo soko komi na avenue Kimayala kino na avenue Luyeye babengi yango Petit Sayo alors que ezaka ka direction ya Sayo oye bandi uta na commune ya Kasavubu pe lisusu ti na commune ya Bumbu yango pe ebakami kaka na ba direction oyo eza na kati ya commune ya Bumbu. Total sibino ba direction ya commune ya Bumbu na Bolaine na yango pe na Bozindo na yango. Sikoyo motuna etuna miboye. Est-ce que il faut ba direction wana elata
ebengeli ya baville oyo basoda na biso bautaki kobotola to elata ebengeli ya basoda oyo bakendaki kobunda mpo eza na bamosusu oyo totangeli bino awa bakufaki bazokaki misusu mpe babunga mabota na bango ti lelo ezali awa na mboka na biso toyebi ete moko ya suka oyo autaki kokufa autaki kozala toyebi te tolo autaki koyeba ye na gouvernement bateknicien bakopesa biso bilili bokolanda tosengi boye bana na bango bazali mabota na bango bazali bakombo na bango ti lelo eyebani te bango moko bato bayebani te me bakombo ya baville oyo bakendaki kozwa nde elatami awa na mboka na biso wana ezali histoire oyo esengeli toyebaka mpe toyeba na bavandi nyonso ya badirection wana alandi ya Vom Télévision totondi vraiment bino botondi mingi na bino baye oyo bozalaki ebele kolanda émission toyeba bakomi na biso longoni ape botondi mingi na batechnicien ya Vom Télévision batikaki biso te batambolaki na biso na bilili oyo bolandi bainterview oyo bato balobi biso na bino tokutani na mikolo mizali koya mpona numero mosusu bye.